2 juillet 1706, 2 juillet 2021. 315 ans, Utaba Motumbaki ya Kimpa Vita na Mbanza Kongo. Masolo ya lelo, Tolanda, Nesongia Nzila Mfumu Kusukia Munzala Mpanda na Angola, 21h10. Milulu Minene, Oyeleka Kibongo, le 4 juillet na Mongo Congo. Ya Kimpa Vita Ndenani. Elenge mwasi ya mibutuku mibale na mibale, oyo atelemaki na tina ya etumba lobiko ya loposo. Motei ya mokolo, Nensongia Nzila Mfumu Kusukia Munzala Mpanda na Angola, na siège social ya religion africaine, Mongo Congo. Na Mongo Congo nde, masolo ya Kimpa Vita e betamaki. Bansotolanda lelo, na 21h10. Nesongia Nzila Mfumu Kusukia Munzala Mpanda na Angola, na bangunza ya religion africaine, mpo ninite, nkangu yonso ya lisanga ya vutuka vana mpambo vidila. Bautaki ngambo ya Mfwa, bautaki ngambo ya Angola, bautaki Katanga, bautaki Goma, bautaki mikili ya Poto, bayaki lisusu mpo ya koyoka mateya ya Nesongia Nzila Mfumu Kusukia Munzala Mpanda na Angola. Lelo 21h02, à ne pas manquer. Basango ya Bamoupé, Laurent Delic, Nabernard, Dégalon.
Nyanzila yengeke tolingi na ino tozwa baimpression ya Nesongi Nyanzila lelo 315 ans uta bato motumbaki yaki mpavita lelo kolandela etumba na bino kombo ya yaki mpavita ezalaki kombo oyo bato bayebaki te ezalaki eloko oyo ya kobatama kasi lelo tomoni likambo ya yaki mpavita emati lisusu ngombe bandi kozwa esika malembe epai ya bayindo impression batondo mingi eza esengo mpe nsai ya kosala moye tozali kosala kopamba te soki tokanisi mokolo yango tosololaka na yaki mpavita na mobuko tokama libwana tuku libwana motoba mokolo yango ezalaki mpe momibale ya sante ya sambo kuna na mbanza Congo le 2 juillet 1996 esika wapi yaki mpavita tunaki biso soki tokopangwisa bango mai na miso tolakaki bango tokosala yango soki bango bakozala na biso elongo ya solo lelo komona ete na Angola na Congo mfwa na Kinshasa te na niveau ete avion ematado mpepo emata likolo na kombo ya yaki mpavita na molongo babelela yaki mpavita moto soki asali mosala oyo aza komonela mbano na yango to lokungu na yango to mpe kopanzana na yango kokokela na yango na miteni ebele akotomisama kaka na bisengo mpe sai kopamba te ayebi ete yaya na ye to mpe yaki mpavita azali na esengo ya bilaka biye topesanaki Nesongi Nyanzila matondo tomoni mpenzaki bisengo etondi o mitema kasi bisika nyonso toutaki badate historique ezalaki kokumisama na mikolo yango ekweya na kati ya poso ekweya mokolo nini bato bakosangana mpe mokolo wana kasi uta mwa ntango tokomi komona le 6 avril ekweyaki mibale me biso tokei le 7 lelo lisusu yaki mpavita makambo mazalaki le 2 juillet kasi lelo tomoni milulu ekei mwa mine mokolo ya mine nini epatemi lisu na nsima ya bopusipusi bamanaka sika biso toza kopusa te tozali kaka bobele kotosa lolenge makambo masalamelaki na ntango na yango na mokolo yango ya mibale batumbaki eyaki mpavita mokolo ya misato mokolo elandaki mindele babengaki bayembi oyo basalaki mosala wana mpo bapanza motubu ya nzoto eyaki mpavita kasi mokolo mwa mine ezalaki nkembo epai ya baye bazalaki na yaki mpavita mpo pamba te mokolo yango nde bamonaki ete yaki mpavita nzoka alongaki na bisengo mpe sai na mayema asalemaki na kati ya mboka mbanza Kongo esika wapi lokito monene mpe kake monene ebeteki na elanga mpona kolakisa elonga yaki mpavita mpe bayokaki nkembo ya masambala eza lokwa toba lelo kelelo to klero oyo ebetaki kokumisa yaki mpavita kolongi monene yango wana lelo mpe tokokisi yango toye lelo mwa minei mpona tokumisa elonga yaki mpavita tozaka bobele kolanda lolenge esalemelaki
le 6 avril mokolo ya ndengwa ya tondo le 7 nde mokolo samba panzalaki mokili batondo soko bokoloba ata mwa liloba na bayo bakolanda bayi politique bome de science mpe bome religieux basimba nini mpe na bayo oyo bazali na ino ti lelo matoi mangongi nini mpenza bakoki koreteni kolandela date ya lelo oyo eza historique mpo ya afrika batondo mingi mbala mosusu ezalaka mama moko aboti mwana mitu mibale to mpe baboti mama moko aboti bana motoba na mbala moko balobi eza événement bakotambuselaka yango bainformation partout baluka bayeba mpona nini esalemi boye nini yango ezali boye nini yango soki lelo le 2 juillet ezali mokolo yeyaki mavino tokoliki ete na baepanso bazwi libaku ya kovanda na libonga ya bokonzi bakosepela mingi mokolo yango bakumisa yeyaki mpavita mpo pamba te etumba yeyaki mpavita ya koluka lokumu ya loposo moyindo etumba ya mfumuki mbango ya koluka lokumu ya loposo moyindo nde elingisi ete bango lelo bakokaka kovanda na bibonga lokola oyo wana kopesa lokumu na bayeya yo eleki malamu mingi na esika oki kokumisaka yangana eza lokola lisano motoki soki lelo na Congo ndakisa Léopard akobeta lelo na France nayebi te soki Congolais moko akutami mpo na kokumisa ekipe ya France tokoliki ete azali bolole ya bolole mpona nini soki France aganye ekozala esengo ya bafrançais mawa ya bakongolais soki Congo aganye ezali esengo ya bakongolais mpe mawa ya bafrançais boni yo kokende komitia na ngambo ya banguna mpo ntango bakokota na kati ya lisano motopi bakomi lengele mpo bakwesa bino bongo yo na ngambo na yokende na ngambo ya kokumisa bapaya trahison traître bakondanaka ye 100% kobanda na mokili ya modimo te na mokili ya biso na lolenge wana tokoloba na bakonzi na biso bayi politike bayi science basosolo ete mokolo mwa lelo ezali mokolo moyemba yele mayaka ezali mokolo moyemba pamboli makoyaka ezali mokolo moyemba nkumu mpe mokonzi mokoyaka bamilengele mpona koyaka yango na lolenge wana babenganaki mopaya na kati na bango babandisaki moyindo mpo bazali bayemba batondo tozongisi matondo batondo
Ballon ok. Allélo. Allélo. Boubamu. Boubamu. Mouya Pemba Kalungae. Mouya Kumukimangwe. Mouya Kimpavitae. Sonki Mouya Kimpavite Zakepana Biso Tolakisi Yango. Solo wane zaiki bokoti ya bangome ne sonyanzila fumukusu kia munzala mpana na ngola mokobi misala ya mfumukimbangu na bangonde toyebi lisolo ya kipavita na bosolo nyonso pe na monene na yango solo soki tosepelaki na bokoti na bango tobeteli bango maboko. Ballon ok. Ballon ok. Allélo. Boubamu. Mouya Pemba Kalungae. Solo na boto sinyoso kumu ne sonyanzila biso abinobana na mokolo moye ya Kimpavita na esengo nyonso tozali na yango nde na boto sinyoso tosengi na bino mokonzi soki tokoki kozwa bisika ya bovanda. Ballon ok. Solo ndenge tozo kota neteni ya mateya tozo kota pe en direct na YouTube. Sima ya mwatango tokota pe en direct na Boubamu Télévision. Nde na botosi nyonso tokotika bongo esika epai ya bangome ne sonyanzila. Ballon ok. Aleke ya Kimpavita ke. Bandeko ya Kimpavita ke. Unakituka banzala mpanda yekiteleki na Boubamu. Munakituka banzala mpanda yekiteleki na Boubamu. Munakituka banzala mpanda yekiteleki na Boubamu. Matondo mingi na tata mokeli wa bikela mobiso
bapesi biso lisusu ntango mpe pema mpe bakobatelaka biso wuta eyaka biso na mokili ya mosuni te kino tokozonga na bolekelaka bongo na mokolo mwa lelo. Matondo mingi na balongo na biso banso bayemakilama bango masopa maka na ntina ya bonsomi na biso oyo ekosala ete na ntango na biso soki tomoni bonsomi te tokota na etumba ekokota biso na etumba bango bazala ndakisa iye biso tokolanda. Matondo mingi na bakoko na biso mpe bayebanso balekelaki biso liboso pamba te kozala na biso lelo emonisi kozala oyo bango bazalaki lobi babatelaki baboti na biso oyo na ntango na bango babateli biso mpe na ntango na biso tobatela baya biso po ete loposo moyindo etikala libela na libela elimwa te kati na molongo oyo. Matondo mingi na bango me mfumukimba baye bayaki bongo kolata nzoto mosusu baye bazali bongo botata mokeli na biso bayini baye bandimaki minyoko mibutuku misato mobimba kati na boloko fimbo tongo nzanga pokwa mokama na tuku mibale mbala misato na mokolo minyoko ya motindo na motindo oete biso bayindo tozwa lisusu molobeli epai ya tata mokeli oete biso bayindo tozala lisusu pene ya biso mobikisi lokola mpe baninga mosusu baza na oyo ya bango oete biso bayindo tokoka lisusu komona nzela ya lobiko nzela ya elonga nzela iye kokumba biso epai ya tata mokili mpe kokumba biso na mokili na biso mokili mwa kimia mwa elonga mwa mapamboli mwa bozwi mwa bokonzi mwa bokumu mpe bongo oyo ekosala ete biso enyatelo ya lobi tokoma lisusu na bokonzi oyo ya biso solo mpenza mpona bango ngai mokimbamu nini kaka tokoloba tata mokoki na ya bino mokumisi. Matondo mingi na yaki pavita yaya na biso ya lokumu oyo tozali kokundolela lelo kama misato na 15 ya mibu uta wana balakisaki nguya mpe mokasi na kati na etumba ya lobiko ya bayindo mpona kozala ndakisa iye koloba na biso ete soki bonsomi bozali te nzoto iye ezali mpe na ntina te wana ekoluka biso bonsomi ekobunda biso mpona etumba ya bonsomi toyebaka ete toluka na eteni oyo ezangi ndelo eza na lokumu eza na bomoi ya libela na libela nde wana eza na ntina makasi na esika ya koluka kobatela nzoto oyo eza na mikolo ya motango wana ekokaba biso nzoto yango mbeka tolanda bobele bango po ete bango ndakisa ya solo oyo nguya ye ezalaki kati na bango emonanaki ete ezali likolo ya moto oyo lokoso pembe apendisaki wana balobaki putulu oyo na mwa ngonga kaka ekotikala putulu kasi solo ya tata mokeli ekokumba na ndakisa makasi ya motindo wana mpe na bolenge bwa bango tokoloba nini yaya na biso yaya na biso ekoki na motindo ya makasi ya
bayaka kozenga yaya na biso baza kongo bayoki sumpi bayoki mema nzinga na makamba ndongo bayoki bongo bandeko na biso na mkwa bayoki bandeko ya poto ko biteni biso na Amerika na Asia na Oceania zinga nyonso bayinde bazali bayoki matondo elongo na balongo baso nengwa nzinga mbuta macho nengwa gotinga mbuta lumumba nengwa midaki nengwa kalifurno totanga tokosilisa motango te bino baso banengwa wanjile banengwa gotime banengwa makinda baso tika ete na ngoma oyo boyamba ya bino lokumu na bakitani pe na babundi na bino matondo mingi na banengwe bandeli matondo mingi na bamvundi matondo mingi na balanga ngunza matondo mingi na bangunza matondo mingi na bilandi matondo mingi na bakambi baso matondo mingi na biserele bikula efuta matondo mingi na bamuta za mfumu Kimbangu matondo mingi na honorable na biso baye na biso de lelo susu matondo mingi na baye na bango matondo mingi na babianga mina biso baso baye mokolo mwalelo babota milelo obota manabini ezala kobakemba biso na molongo kasi bozala te baetolinge totangela tonge tozala motango boye kasi basongolo babotamaka kasi bawaka kaka na mokolo mwango matondo mingi na banengo ya bangunza banengo ya banganga ngunza bino bosalisaka kaka konduka molongo te okatanga biso beteli boye matondo ezala kaka na moto nyonso asalaka likambo ne ya malonga matondo mingi na batata banengwa babundi baso na lolenge loye toyanoli na mokolo mwalelo nkani ya minei sanza ya zoni na moko bosukisi bopemi bwa yambo ya sanza yango oyo ya mibu mokama na tuku misato na mibale ebalani na mwaminei sanza ya sango mibu koto ibale na tuku mibale na moko oyo bokokisi bwa mibu mokama uta wana Mfumu Kimbangu batelemaki pe bongo mibu kama misato na zomi na mitano muta wana yaki mpavita balakisaki molende pe nguya ya lobiko ya loposo moyindo mpona koloba ete tata mokeli si tata mokeli akozala mobele lolenge lona pe bayeya ye bakozala kaka bongo lolenge lona
lokoso pembe amata akita ayeba ete solo ya tata mokende kotikalaka kokanga mata mokolo moko te. Na motindo wana totombeli baso yango boyei bolamu. Na tondo mingi batata banengwa bilenge mpe bana baitosangani na mongo kongo mpe baye bazali kolanda biso na biteni biso biye bozwami. Mokolo mwa lelo ezali mikolo mibale nsima ya mokolo mwa mibale ya sanza ya sango oyo batumbaka ya Kimpavita epai ya bamupe Lorenzo Daluka na Bernardo Dagalo. Tata Nengwa kolandela masolo maimale kaka na mbanza Kongo na bileko yango soki bazali lelo bazali kozanga koyeba maimaleka ekozala pasi mingi mpona nini maimaleka nde makosalaka maye bozali na yango lelo mpe maye ya lelo nde ekosala maye ekoya lobi. Bato bakotambolaka kolandela bongo mayemaleka na bomoi na bango nde bakobongisa esika mbeba ezalaki, bakobongisa mpe bakobakisa esika ye babongisaki mpe bongo yango ekolingisa ete ntombwa ekoka kozala na bomoi ya bato. Ezali pasi mingi soki boza kotala bayindo baso Afrika ya bayindo na molongo mobimba bazalaka ntango iso kokumisa na yino kino lelo mikolo ya bapaya babikisi ya bapaya nkota ya bapaya kozala na lolenge ya bopaya baso tososola ete ezali mbuma ya bowumbu. Mbuma ya bowumbu po bowumbu nde esalaki bongo. Bowumbu nde esalaki bongo. Soki bokomona na mokolo ya lelo oza kokenda na nzela oza koloba likambo ya bokoko oyoki ndeko no moyindo alobi ate oyebi te bokoko eza mabe, oyebi te bakoko bazalaka bandoki, oyebi te bakoko baza mayele te. Sosola malamu ete azali nano na kati ya kunda ya bowumbu, na kati ya sanduku ya bowumbu, na kati ya bozoba oyo mondele atiaki bayindo. Pamba te moto oyo azali moto, nyama kutu oyo azali nyama, azali kosala makasi ya kobatela mpe kokumisa lolenge na ye. Soso bavandaka na libata, babokwamaka na maboko ya bato. Balobaka soso alamusaka bato po soso alelaka. Kasi libata atikala kosalaka makasi mokolo moko te aloba lokola soso. Wana nyama. Bongo yo mutu. Soki otali balokoso mosusu, soki oyoki azoloba minoko na biso to minoko ya baninga, ezali kaka mpo alukela kosolola na bayewana to mpona mosala oyo ye azali kosala na eteni oyo ye azaleli na mboka wana. Eza na balokoso moko te ekobomaka nzoto mpo baloba lokota ya baninga atako bokei epai na bango moko milele yango. Soko okende na Allemagne okende kokuta te lokota officiel ya l'État ezala français.
nzokeza na minoko na bango bamindele. Baportugais balobaki portugais, espagnol bazoloba espagnol na bango, anglais bazolobaki anglais na bango. Kasi okoya epai bayendo bakosepela basepelisa banyokolaki bango. Nde bongo eza kolimbola ete tekino lelo oyo bowumbu yango bosili te, elingisa yo tata nengwa ya kososola ete ebongi malamu tosala makasi bandeko na biso oyo baza neno na poli, oyo baza nano na liwa, oyo baza nano bakangemi nano na kati ya baminyololo ya bowumbu, balongwa na kati na yango oyo esalaka ete esika nyonso tokozala obele milimo malamu ya bakoko na biso ezala na biso elongo, na esika milimo ya bandoki ya basatana ya banguna oyo eyaka mpona kokonza biso ekoba konyokola biso. Soki lelo tosangani mpona kokanisa eyaki pavita, ezali mpo bowumbu boyaka. Soki bowumbu ezala te, mokolo mwa lelo elingaki kozala mokolo mosusu ya kosepela makambo masusu mibale ya sanza ya sambo mpe lolenge moko. Na ntina wana bandeko na ngai, na kati ya etumba ya lobiko ya loposo moyindo, toyeba malamu tozali na charge monene, toza na kilo monene ya kotala bandeko na biso bayindo bazali nanu koyengayenga na kati ya bowumbu oyo mokolo mwa lelo elingaki ezala kobanda mokolo mwa mibale oyo euti koleka kobanda kutu mokolo mwa yambo kaka ndenge tokoti na sanza oyo ya sambo, elingaki kozala milulu to eyenga ya baleta. So tolobi baleta elingi koloba bayindo na babiteni nyonso ya bamboka nyonso. Mbele bayindo ya molongo mobimba bazali kokundola kozika eyaki pavita. Mbele manako tozali kosala yango na bayindo baso ya molongo mobimba. Kasi toyika mpiko po toyebaka ete soki lelo ezali kaka biso moko, kasi lobi na epai tozali kokende kozala bongo ya bayindo baso. Ekomama bongo epai ya tata keri likolo na si. Ekoleka te, ekokokisama kaka. Tata nengwa tokolobela yaki pavita koya na bango na kozika na bango eyaki na nini, mpona nini eyaki pavita kotelema mpona sakola sango ya lobiko ya bayini yango ya kobotama eyaki pavita mibu zomi na libwa na mibu kotoyoko kama motoba na tuku motoba na mitano na mokolo ya tuku mibale na libwa ya sanza ya zomi le 29 octobre 1665 ezalaki mokolo bakataki ya bikakanga motu. Mpona nini? Wuta kobandela ntango nzinga mpuwa endimaka kozwa batisimu, bayindo bakotaka na bowumbu. Ekotaka biso na bowumbu elingisaka mindele bakoka koya na mabele na biso. Mpe bongo lingomba ya mupe basalaki maso na bondimi oyo nzinga mpuwa endimaki bango kote batonga batempelo na bamboka nyonso oyo bango bakendeki kovanda mpe bavandisa bokonzi na bango. Wana basalaki maso mpona kovandisa bokonzi mibale, bokonzi ya yambo ya molimo yango basalelaki batempelo, bokonzi ya mibale ezalaki ya politiki. Kasi na ntango yango politiki na bango evandaka mpenza nano makasi awa te,
po bazalaki kosalela kaka ye nkumu zinga nkuu to mpe bongo bakitani na ye. Po lokola bango bakomaki bandimi ya lingomba na katolike na kati ya religion chrétienne, esika bake kodécouvrir Amérique nde bakomaki kozwa bandimi na bango ya katolike, nde wana bakomaki kokende lokola mokonzi nkumu zinga nkuu to mokitani na ye Alfonso Vemba Zinga bazalaki na bokristu, nde esalaki ete bandimaka bayimboka bakende bongo na bowumbu na Amerike. To bosimba malamu ete batekaka bayindo nanu te na eleko ya ebandeli. Na eleko ya ebandeli ezalaki bandimi oyo bandimeli lingomba katolike baye bazwaki batisimo, nde baye wana na etinda ya mokonzi Vemba Nzinga Alfonso Premier mwana ya Nzinga nkuu oyo asalaki maso mpona kobomisa tata na ye Nzinga nkuu. Na ntango Nzinga nkuu amonaki ete bokonzi na ye etikali lisusu na bokasi mpe nguya te, alukaki kozongela boyindo. Esika alukaki azongela boyindo, mindele nde basali na mwana ne ya mibale po pamba te mwana ya yango ya Mpandwa Nzinga ye azalaki na bokoko aboyaki kozwa batisimu. Kasi Vemba Nzinga Alfonso Premier lokola ndimelaki bango bamindele nde ye wana basalaki makasi babomi tata Vemba Nzinga koti na ngwende. Esika ekotaki Vemba Nzinga nde apesaki nzela ete batoka bayindo po bakumba bango na Amerike. Esika wapi bomonaka Mpandwa Nzinga botangi ye te, botangi Mpandwa Nzinga te. Soki tolandi na koya mindele tokomona ete ntango bazoboma Nzinga nkuu eza coup d'état. Ya Mpandwa Nzinga alingi kokota lisusu babundisi ye mpe balongoli ye na esibonga eza coup d'état. Ye Vemba Nzinga aye kokota. Donc Vemba Nzinga azali mokonzi ya misato kobanda na Nzinga nkuu. Donc na christianisme ye azali ya mibale. Kumbuka ya Mpandwa Nzinga tikala kokoma christianize te. Bakumisa Vemba Nzinga grand roi chrétien mpona nini? Kuyende afasilitaki bango tashi wana. Alors bazalaki kotoka banani awa bayaki kibongila te ke bazuzuzi kaka bato ndenge wana bango bazalaki na kosa bongo. Mondela yaka wa mobola, mondela akuti biso na bamakoki maso, akuti biso na mayele maso, akuti biso na science oyo ezalaka deja évolué. Basusu balobi bongo soki bakutaki biso na science ya likolo nini esalaki tokita matondo mingi nini esalaki tokita. Soki na ntango mindele bayaka awa poudre de chasse po bayaki nango eutaka na Chine. Olanda siko histoire ya Orient bongo bomituna soki Orient mpe azalaki avancé nini esalaki ete Occident akolonize Orient. Eza likambo ya nyongo kaka poto nyokolaka bango na Egypte. Etango bango baye kozwa libaku lokola nkumu akoti nini sikoyo esalaka te nkumu Nzinga nkuu aluka kozongela boyindo po amonaki sikoyo te bokasi esili babandi kosilisa ye kovide ye na bakalite ya bato nyonso bazalaki basavant bainventaire bato ya mayele bato ya bwanya baminganga bamedecin nyonso tozalaki nango nde bakumbaki na lolenge lona. Eza nango na bopete nyonso mpona koyanola motuna ya bandeko koloba soki bakutaki biso na nguya na bokasi
nini lelo tozomona. Me botanga nano histoire ya yango moko Europe. Botanga histoire ya Europe. Europe ya 12e siècle. Po bazokombela bino. Kama mundela ya autoroute ezalaka te na poto. Kama mundela ya wa immeuble ya molai ezalaka te. Po pamba te ascenseur pour la komatela na immeuble moto asala yango eza moto moyingi mpona na Amérique. Bato bake kosala ete Europe ezwa développement à partir nanu ya Amérique nanu. Esclave oyo bautaki na Afrique bakei na Amérique batongi Amérique. Bacommerçant, tolobi bien, bacommerçant ya Europe oyo babengami bacolon bango bakendeki kosinstale kuna na Amérique. Nde bazwi bandeko na biso bayindo bakei kuna. Soki otali invention nyonso ezali plus na 16e, na 17e, na 18e siècle. Parce que l'esclave oyo bakendeki kuna bango mutu bake kosala ete bakende kosala batelefone, bakende kosala baiguillage à train, basala moteur à vapeur, basala moteur à combustion, basala même machine à dactylo, mwinde tempête, oyoyo. Eza bayindo bato bake kosala yango. Soki histoire ekufi, makambo maso makokufa kaka. Topesa ndakisa moko ya mokie na bayibino kozala Kinshasa. Momoni maison communale ya Bumbu. Maison communale ya Bumbu. Lelo bozoleka wana eza maison communale. Me bayebi histoire ezalaki compagnie ya Sinalco ezalaki kosala masanga. Ndako wana. Lelo lokola balongoli kombo batie sikoyo commune ya Bumbu. Bao bazomona lelo bazomona compagnie Sinalco to bazomona maison communale ya Bumbu. Maison communale, c'est quoi qu'on va mettre solo, il y a société, il y a masanga, tout va qu'on mettre les solo ya commune. Les solo ya commune, pour y avoir des bomoni, pour y aller bien Canada, pour se mettre. Ah oui, ça là la compagnie, moi comme elle avait comme un Sinalco, des alakiwani. Surtout routine avenue Ngiringiri, Ozoya avenue Katanga Chaba. Le cas, babalabala bisaka. Yamide obandi cimetière. Cimetière wana, kondo mumurudia ka mutu bauti kote kisango, na ba 90, 91, 92. Avant wana ezalaki cimetière. Omoni, lelo bazo kende wana lelo bakondima ezalaki kunda. Te, lolenge wana histoire ya Afrique, mindele basalaki maso, po ba effacer yango. Baboma yango komoni kotanga na kelasi ya mundele ezali bozoba. Bozoba pona nini? Po lelo eza pasi po moto moyindo azwa likanisi ya koloba te yambo mundele ya. Po mundele yaki kokuta bato. Soki lelo bato banengo babotaka. Po molobi bayindo bazalaki bazoba. Tolobela po bake kotanga kolakso. Kasi basi bazobota lelo na ba césarienne bazozwa batonga excitation commencer à bota noki ndinganga bazolandela ye bazokende consultation prénatale bazokende kilo bazozwa ba vaccin yango ya maternité yango ya kobota basali ba hôpitaux basali nyonso soki tozwi kaka société na biso ya momundela ya soki tozalaka na bamaternité te bahôpitaux mpe te soki médecine ezala te awa elingi koloba ete bato basongele basila na babokono po société ya bato babelaka kaka. Alors na bamaladi oyo wana bazalaki kobela baza kobika ndengeni omoyebi kokalikile dose te mais soki bebe kokalikile dose te lingi elobaki bato baza komelakisa mokoko mele bakufaka bango baso siko bato ye mundela okuta kuti roi parce que ntango soko otali mundele na ndenge andimaka te alobike bakoko ya biso bazalaki basauvage
siko ndenge nini yokende koloba te basauvage bazalaka na roi mpe ozwi libaku ya kosala traité d'amitié yo mutu na sauvage eza possible bukanisako mundele ye alobi aza civilisé alobi biso basauvage sikoyo ye civilisé akoya kotraité d'amitié abie amitié ya fraternité amitié bikolobani yo nanga tokomi niveau moko bongo sikoyo ye mutu aza kosala ki amitié na sauvage sikoyo nani arejoindre moninga bozososola soki obanda esika bizengi bazali nani arejoindre baninga omoni boyebi soki omosola na baba baba alobaka te alosala mashine sikoyo yokolobala baba dengala alobi boye toyoko kosala basine lokola ye alors soki eza nde mwana seke mondele sikoyo soki abiki alaki akutaki biso basauvage seke alaki kote ya basauvage yeba akomaki sauvage parce que paso na biso leki sauvage omoni yango me ti asololaki na biso akutaki tozalaki très avancé mpe bien organisé parce que tozalaki na baroi na baministre na bagénéraux na bajuge mpe na basavant tozalaki na kosa mbele wuta koto te tokomatiki pembeni na kosala mengunduka boyebaka lolenge wana po chaque peuple soki asi apelisi moto yebaka akoti na mokili ya invention balongo te tolambaka na nzungu ewuta koto te tolambaki na banzungu na biso akutaka biso mpe molumbu te po soki akuta biso molumbu aya na bilamba na ye tolingai tozwa yango te po makaku moto azalaka molumbu atikala jamais kosala effort mpo alata elamba moni bana mike oyo baza nano mike soki bazotambola na bango na bolumbu soki bino bamikolo bolobi te bakoki kovanda bongo ata sanza mobimba bamonaka na bango eloko te bongo alors soki ezalaki mode de vie na biso ya kozala bolumbu ingeli balosala biso mpe eloko te sikote biso na bango banani bazalaka na soni ya kobonga nzoto biso bango tina miso ya bana baza kaka bolumbu kasi natata na bamama na bana lokomonaka bango te soki biso lingwanda babengi cash sex bongo kalese ezali aimite lingwanda te ye basali kaka cash sex te kaka boze ebandeli ya mokili bozala fiere ya kozala bayindo nde na lolenge wana bazwi basavant na biso bake na bango eye kosala ete bamindele oka wana baye koluka ntango vraimen nzenga mpe amoni mobulu mpe na ngambo na ye oyebaka malamu ye mpe banga basala ye coup d'etat mpo mindele babeta ye masasi kasi barataka ye lokola bakotaki bakumbi basavant na biso nde sikoyo bazalaki mpe na posa ya bamatière première na biso kopamba te soki mindele bazalaki na basavant na bango soki mindele bazalaki na bainventaire na bango toza na motuna ya kotuna lelo na mokolo yaki pavika balongo te mpo eza mokolo ya mayele bayebanso bazotransforme baminere na poto soki ezali ke eza art bakoko na bango batikelaki bango diamant, or, zinc, manganèse, uranium, nyonso na bacoltan mbele eza mpe na mabele na bango siko oyo bango batransformaki na batango wana ya bakoko na bango bazwilaka wapi po kuna lelo ezalaka te po biso soki lelo tolekwanga bakoko na biso nde babongolaka linyoko mpe koma fufu na kwanga
soki bango bainvention baza nango euta na bakoko na bango baminere oyo bakoko na bango basalaki batransformation lokola ezali te. Est-ce que c'est possible sans minerai dans le vide il y a transformé l'eau à partir de minerai? Alors ce qui est à partir de minerai, et que la minerai dans l'Afrique, pendant que vous avez la première transformateur de la minerai. C'est que comme le moyen de la minerai, pour que le coma y a yoko, ça doit être transformation, c'est ça aux alliés. Yangwana Amérique et Tobami Nabayi. Ndewana lokola siko bakumbaki bayindo ebele nde mindele sikoyo lokola bakonzi mingi christianisme evandaki makasi bakitani oyo bakitanaka bakonzi bakitanaki na bango na kati ya christianisme nde babele ya afrique ekomaki ya bango. Donc bazosalela yango parce que bamaître badirigeant ya afrique bazalaki bandimi ya basango nde ye kolingisa ete na mabele ya ngola baportugais bakende kuna mpo bakanga gisement ya or mpe cuivre na charbon ezalaki wana na fer donc mabende lokola yo mitankanga aboyaki yango emindele bakoki kozwa yango te nde baengage bitumba na ya bitankanga oyo tokosolola masolo na 5 octobre ena bitumba oyo wana ezalaka benda bika ngitingita ya makasi ya bitankanga amobilize population na yalo bifo tomemana baportugais oyo baportugais makasi esileki bango parce bazali na mokasi te basololi na bandeko ya kongo ya kwimba na basango na kati basango bautilize bandimi na bango ngaye histoire koyebango botala kaka ta lelo soki mokonzi ya mboka ayokani na mindele te awa po mindele batombokisaka bayindo na lingomba nini kaka ndenge basala banda baya ekokomona basango kaka balekaka liboso bongo baleki balobi boye basango balobaki boye mpe bake koyebisa bani soki otangi bamartire nyonso toza na bango nyonso katolike na kati en tête nde bakatolike babandaki campagne na bandimi na bango bokeba bitankanga latami na molimo ndoki ya satana muya wana azobundeleza ya kisatana bokende boboma ye nde kimulaza akende kotuka ya bitankanga meli oyo ya bitankanga akweyaki mindele baye kokata ya bitankanga kingo bazwi mutu bake kosala mese basango bake kosala mese tokosolola yango oyo wana na sanza zo bake kosala mese na mutu ya roi na kati ya eglise mutu ya roi evandi eske eza mpona esala bandimisomo te eza mpo esala bandimisomo sikoyo mutu asala mese wana soki aza civil aozala kobanga po amonaka mutu wana po ezala azalaki soda mpe momeli makila ya bato somo ya koboma bato sisila omoni yango wana tokoyebisa bino na kati ya koleka d'abord congrégation ya bajesuite ezali congrégation ya bamilitaire ezali congrégation ya bamilitaire oyo bakendeki kosenga mpe epai ya pape akotisa bango na bamakambo oyo etali papote bazala mpe congrégation mobimba na kati ya église catholique. Namoni omoni partout na monde bakei kokolisa domination mpe baza na bastratégie ya makasi na balokuta ya makasi eza bongo bajesuite basalaka bekor basali
pensionnat, couvent, jésuite. Très dangereux dans le monde. Alors, mon père, parce que vous savez que mon père, il va être dangereux. Autant vous avez aussi là, assassin, vous avez un pardon. Regarde. Alors, mon père, nge sikoyo ntango babomi ya Vitankanda population etombokaki makasi ntango bayekoyeba ete bamopende bazalaki na kati ya makambo wana nde bake kobuka temple ya Jésus le Sauveur to San Salvador oyo ya Mbanza Kongo oyo lelo rwini nango etikala babengaka Kulumbimbi. Non, mon colowana ne va koko, na biso ya mwana mabenga ki yango Kulumbimbi koko ya mabe. Ya Vitankanda alobaki bitumba o wana bango babandaki ekosila te ekokoba ndenge kolingisa nsima ya mibu na mibu koto yoko kama motoba na tuku mwambe na nene na libota ya tata Sava na Nengwa Senga. Lokola bango bazalaki na libota ya bonkumu na libota ya bokonzi nde bongo bayaki kobota mwana ya mwasi. Ntango baboti mwana wana ya mwasi kolandela bilaka oyo ya Vitankanda batiaka mpe bilembo oyo ya Vitankanda batiaka nde elingisaki na bankumu ya babiteni ya bamboka wana nyonso. Na ntango bamonaki bilembo yango nde baya esika mwasi wana botamaki epai ya tata Sava na Nengwa Senga. Na mokolo ya bobimi na Nengwa Senga na libanda wana ntango wana soki Nengwa boti akovanda na ndako na mwana limosanza misato kolandela bonkumu oyo bazalaki na yango. Nde na mokolo ya kokembela mwana wana mpona kobina banda nde wana bankumu wana ntango bayaki moko na kati na bango ndasimbaki yaki Mpavita nde akobelela yala kwaku bwayala sanda. Kalingeye wena yekintinu siama ukola utobola nkosi utobola ngo uva bite uva bingi yesasuka yedika wayala kwaku wayala sana. Na mokolo yango yaki Mpavita azwi bokonzi ya sanga po nzete ya sanga ewumelaka ntango molai mpe ezali nzete ya bokonzi mpe ya konkumu. Balongo te abandi kokola e akokisaki mibu 12 kokota na 13 lokola ezalaki ezaleli epai na biso bana soki bakomi bongo bakokende na etelo po bakende kotanga. Na lelo babongola kombo ya etelo ngo bapesi yango kombo Kimpasi. Kimpasi mpona nini? Po eza esika moke koyekola mbeka notion ya kimobali, notion ya kibotata, notion ya kibomoto na kati ya mokili. Alors, eza lokola moto ake koyekola kimilitaire sokoke na armée koke koyekola pakola liso mpe na potopoto mba mosusu molozaki kitoko bakopanola suki bazonyokola yo te kasi bazolinga balakisa te nzoto oyo
ceux qui ont combattre la combattre comme de la école. Na lolenge wana tango bake koyekola mokili. La notion nyonso ya mokili oyo eza na kati ya sika. Nde esika wapi yaki mpavita akobiekama kimpa vita lokola mayele ya bitumba po akotamaki mwana ya bitumba wayala sana balongo ke po basosolaki na kati na ye ete azali mokobi ya bitumba ya Yavitankanga Don Antonio na kombo bapaya yaki mpavita aokola lokola azalaki na libota ya noblesse libota ya kimokonzi azokola na bokonzi yango libota na bango ezalaki déjà na tendance révolutionnaire bazolanda matambe ya Yavitankanga balingaki te kokota plus na notion ya kotosa christianisme yango ekosala ete tango yaki mpavita akokoma leleko ya kobala libala na ye komi ndele batiaka condition awa mabala nyonso esengeli elekele epai na bango bokonzi nyonso esengeli elekele epai na bango na bayebi baepoke eleka lelo nakuli penu ya bakala mingi te aotosa lelo batie kutu batie commune me bomoni soki bosali libala epai na bino wana ya bino il faut kende koleka na église po baloba te ndimami epai ya nzambe ozososola systeme wana mindele bayaka na yango po bango bakontrole baparent mpe mwana oyo azokota bana oyo bino bokobota na mariage wana ezala bana na bango bawumbu na bango basi bazwi bango badako mwana batangeli bango bwe bakisi mo bazopesa bana eza bwe webi bwe donc eza ngana kangi oyanga ake kokanga lobi oyo nde oyanga nde wana bapesi bakisi na bomwana bapesi bamipeseli na kombo po aza ya bango. Alors yaki mpavita lokola nsima ya kobima na kinkimba basosolaki ete bazali bakobi ya mosala ya Yavitankanga nde kolingisa bango bazala plus révolutionnaire malgré que imposition ya basango esalaki ete ntango yaki mpavita abotamaki bapesaki kombo ya kibokristo Beatrice nde ntina boyokaka ndo na Beatrice kasi na kotelema na ye na kinkimba kimpavita elembo ya bitumba mayele ya bitumba yaki mpavita babalanaki mundele andimaki libala wanaki malulenge nani ntango tokomi na bileko ya kobusana na 1704 nengo mafuta atelemaki mpona kobongisa boye ya yaki mpavita kolandela bilaka ya Yavitankanga ndengengo mafuta akomaki kotambola mboka na mboka mpona koteya koyebisa bilenge bolanda bapaya oyo te mindele oyo bayaki kokosa biso ntango ndengo mafuta batelemaki ezalaki eleko oyo Guillaume de Barleka bazalaki kuna na préfecture oyo ezalaki nzinga na bamboko oyo wana po Congo royaume Congo nsima ya liwa ya Yavitankanga ekabolaki lisusu makasi biteni na biteni esalaki ete mbanza Congo capitale atuka moto akendeki lisusu kovanda yango te
Alors, oya kokende kovanda na mbanza Congo, elingi koloba yende mokonzi oya koyangela na biteni biso po ete bakonzi wana bakabwani baweleli mokonzi na etinda bamuke mutu na mutu ate kovanda biteni na ye. Nde mbanza vrema akena kibango sakwa tambutana akena Kongo nyabula. Sikoyo kowela ngezali nani akokende kovanda na mbanza Kongo koya kovanda na mbanza Kongo nde yende kumu ya solo. Pasi sikoyo ezalaki somo oyo nyonso akokota na mbanza Kongo liwa mpe ezozela ye. Elingi koloba mokonzi nyonso akokota akobundana na baninga bakobundisa ye mpo bakondima te ye yangela bango. Balongo te na lolenge lona ndenge mafuta batelemaki koteya sango ya ndenge mafuta ezwaki biteni ya ebele oyo ekomaki ete soki sango azali koleka bato ya mboka baza kobelela ye Kadia Mpemba, Kadia Mpemba, Kadia Mpemba, tala Kadia Mpemba oyo baye kobelisa biso tala Kadia Mpemba. Alors mindele bakomaki kokana ndenge ya mafuta wana ezalaki mpe ndeko oyo Luka ekataniseta mpe bazalaki kuna leteni ya sumpi mpe leteni pembeni ya mbanza Kongo. Balongo ke lokola ezalaki makambo lokola badiosese ndenge eza lelo Ndakisa Kimwenza eza na Kinshasa mazali na compte ya archidiocese ya Kisambi. Omoni parce que na tango wana bango nyonso bazalaki kodépendre doko baleteni wana nyonso te Kinshasa oyo na archidiocese ya Kisambi. Ezoko bati lelo po bango ba Jésuite bato basali université ya Lovanium ndenge wana mpe ezalaki na biteni wana. Quand tokomi na 1704 yango ya 1704 1703 yaki Pavita abelaki abeli aikozonga mokili ya molimo ezongaki bango na mokili ya molimo abeli wana tozobelela kokota na 1704 ntango mai wana bazosala azongi mokili ya molimo abeli mokola misato mpo bakende kokunda alamuki alamuki nini oyo yipa alamuki azotala bango atuni bango bozingizingi na boyendeneni ayesi bango te naokutu ayebisi okufaki abingai ade okufaki ko nalibi te nakufaki te nalalaki nde sika nalali nawuti esika nkumu ndotoni bazali ndotoni ya vitankanga mpona ntango wana mpo bato bayeba ye malamu bazali kobenga ye ndotoni eza kaka lokola na mokonzi euti koleka bato bazole bama mingi omonaka Joseph Kabila kombo ya Joseph ezoleka liboso ndenge wana soko lobi Kabila mbala mosusu président Kabila esali confusion entre Mose Kabila sokopona kopesa baprécision bato bazali koutilize kombo ya Joseph Kabila kozososola lolenge wana ndenge wana mpe lokola bankumu nkanga lukeni tata ya Vitankanga azalaka mpe nkumu sikoso balobikake nakutani na
Yankanga ekosala confusion nde bato bazaloba mingi nkumu ndotoni ndenge kaka Alfonso premier abengamaka mingi nkumu ndofunsu ntinu ndofunsu nesika ya Vebanzi lolenge wana mpe ya Vitankanga abengamaki mingi na kombo ya ndotoni parce que bamindele bakokumisa kombo ya Antonio premier par rapport ya Vitankanga. Or, monopole ya kokamba ezaki na maboko banani. Na bamindele bakokumisela ye mingi na ngambo ni. Kaka bongo na ngambo kibopaya. Wewe wakana Joseph Kasavu. Bongo. Joseph Désiré Mobutu. Bongo. Laurent Désiré Boba Kisabino. Kasi mindele za pasi à part kaka tokoko cha Jomo Kenyatta likonga ya Kenya balongo ke nde na lolenge lona yaki Mpavita abeti lisolo ndenge akutanaki na ya Vitankanga masolo mayeba solo laka kuna nde lingisaki sikoyo yaki Mpavita ayeba ete lokola ya Vitankanga abundaka etumba mpona mabele ya Kongo ya Toti yaki Mpavita akokoba mpe etumba mpona kozongisa mbanza ya Kongo ezonga kapitale ya royaume Kongo. Kongo ezonga na lolenge ezalelaki na ebandeli. Mission oyo yaki Mpavita azwaki ezalaki oyo wana ya kozongisa mbanza ya Kongo ezonga elongwa San Salvador ezonga mbanza ya Kongo. Ezonga kapitali ya empire ya munene kowuta na Gabon. Ozwi Congo Brazzaville, Congo Mfwa. Oleki na Congo ya Babelge, oti na Congo ya Angola. Kokende te kwena kubangu na se kuna nyonso. Kozongisa ngo na lolenge ezalaka. Moto azalaki kolengela nzela ningwa mafuta. Ntango yaki Mpavita telemi wana siko tokoti 1704 nini asalaki abandi sikoyo mosala na koteya bandeko na ye ateyi baninga akonvaincre bango kikumbanza Kongo ezonga kuna eza songo bato bakotaka te alobi tokokota yango na nguya ya tata mokeli na nzela ya nkumu Vitankanga na Kongo ya Ndotoni nde na losambo na bango baza kobenga ntango bazobelela bango ya Vitankanga lokola Kongo eyebanaki makasi ezalaki Ndotoni nde bazobelela Ndotoni pesa biso malamu nde bazobenga Ndotoni malamu. Donc ya Vitankanga mopesi mapamboli mopesi nguya parce que malamu nge chance pesa biso nguya pe chance ya kolonga etunga nde bazobelela Ndotoni malamu balongo ke nde mouvement na bango wana o mundela bongolaki ete ezalaki mouvement ya baantonien mpona kozwa Antoine de Padoue oyo bazala kobelela Antoine de Padoue soki babelelaki Antoine de Padoue bosibilaka mpona nini nde yaki Mpavita elenge mwasi sikoyo na mibu tuku mibale siko atelemi na baninga na ye bazongi na mbanza Kongo ekei bango na mbanza Kongo na baninga wana kuna bato bakotaka te alobi tokotonga bandako awa natongi bandako 12 ya 13 ya bango moko ya Mpavita mwana mwasi babandi misala na kati kuna ya mbanza Kongo mpona korestore kolamusa lisusu mbanza Kongo. Bandeko na ngai eske oyebike na notion ya bokonzi
ovandi na province eke capitale babotolo yango oza mokonzi te mpona ozala mokonzi fo ozala na capitale e soki bakimisi mokonzi capitale aperdre mokonzi po bakoproclame mokonzi na bango bakoproclamele yango wapi na capitale omoni bamosusu bakotuna bongo kondo muse Kabila alobelaki na Lubumbashi wana bato na ye basi bazwi Kinshasa bongo Mobutu asi akimi est-ce que asalaka yango le 15 est-ce que asalaka yango le 16 te ntango Mobutu akimi le 17 nde bango baproclame kuna na Katanga mesuka nango bayebi na stade Martyr balomoke bilembo wana nde yaki Mpavita akendeki kosinstale na Mbanza Kongo elongo na baninga na ye mpe na molongani na ye bobosaka te lokola azalaki na mouvement révolutionnaire azalaki kotosa libeko ya bamindele te na mouvement na ye balomoke Nyengo mafuta si ateli population makasi yaki Mpavita nde abandi kokendela bango sikoyo na baprécision ke meme biloko bozolata na bakingo bachapele nyonso bozosalela eza biloko ya bosatana eza na bamvoutima mindele baye awa wana bazangolo ingeta eza na bakombo ebele bato bazobelela bayebi na ntina te ti lelo na baelohim oyo bolobaka na baadonai eza kombo satanike ingeta mosuku alobi ya solo ingeta eza bakombo bazangolo soki otangi ya bigor eza kombo ya basata Asmode eza bango basango mutu bayaka na bakombo wana Abrazax eza bakombo na bango Adonai azazangolo balongoke ndenge totangi mwa bakombo wana balekaki na babiteni mosusu wana bayebi bakombo oyo tozoloba wana bagela batetragramaton ekasi eza ibele bakombo wana bakali ya mpenda na baelowa baza basata na soki moto abeleli Adonai ayebaka be abengi zangolo nde yaki Mpavita sikoyo azoki mosala wana ndenge azalaki koteya na mabongisi sikoyo lokola ndengwa mafuta abongisaki nzela ya yaki Mpavita ekosenga sikoyo yaki Mpavita bakutana na ndengwa mafuta mpona kopesa na ndenge mpo ndengwa mafuta sikoyo ayebisa yaki Mpavita mayeba yango babongisaki mpe yaki Mpavita ayamba mokumba kosala mosala balongoke nde elingisaki sikoyo yaki Mpavita na ndengwa mafuta bakutana na mokolo moko yaki Mpavita na bankambo na ye ndengwa mafuta mpe na bankambo na ye ndenge bamonani na mosika bana na biso marimba bayaki te bazali baza nango bokobetaka ngongi moko moke balekaki bazali na masako eske oyo akodenga lokola yaki balonengo mafuta azali aya kodenda nanu mwa moke wana pendant tokomi le 2 juillet 1706 te tozala na bokutani ya ndenge mafuta na ndenge azinga kana ndenge yaki Mpavita
balongo te bana malimba baite ayongo bakango kobetela biso nano oyo ebetaka mokola yaki bavita na ndengwa mafuta bon na ngoma bango bazolengele bango wana bango mibale na mosika babandi mibale okuna ya boye okuna azoleka boye abaluki nano azongi boye asali boye koya baye koyambani teki bien yamba pendekoti yakimpa nanengwa yokoluka nengwa te tata na tata koyambani kaka nengwa na nengwa boye kokapasalaki nengwa bazalaki nengwa na nengwa ebongo sikoyo yo yanga tangu bakei bazongi ya ingeta yaya kobeta nani kobetela mata bisobaneki na yo komeka nano komeka monani atuka banengo baleka yakiba tomona dino kwenye matanga ya yakiba yatotele misalema mwesi na wakatele manane watoto baba nafuta na lakini balongoke mama ingeta lomonya kona bano wewe kwani wakati nzembo namo bazobeta tata boye nasomoki ole dejiye bayindo basalaki trahison yaki bavita tina biso te lokola bayindo baza basumuki basumuni bango na loposo pe bana na bino bana longonya makasi ingeta mondonge nasumuki bamwana ye bomakaogenda ninasema kama kimba mbona mafuta nyengo pende matondo mingi longonya kona bana na biso mwana age otana age na bango si bokokisi age ya kimba nanu te oya bana oyebi ndenge azomema bali eleki ekilo azolakisa ete mayele bakotamaka nango valaloyaka ingeta siama ukola sasukalala oningisanango mokili mobimba nako Nous sommes ici combien de 150 ans.
Ceux qui va mener la commune par la livre. Vous savez que vous avez beaucoup de gens qui ont été en train. Il faut attendre la vie au kilo. Bon, voilà, beaucoup de gens qui ont été en train. Beaucoup de gens qui ont été en train. Bon, instrument oyo abamindele to ya bayindi. Ya bayindo. Est-ce que vous avez koko piano? Koko pe ya sente. Monyango, siko soki ba koko bazalaki bazoba. O siko to kobenga ngo pièce d'art to instrument musical. Les instruments musicaux. Et sa pièce d'art, mais la on a misé la pièce d'art pour le Banabiso tenant l'Académie des mauvais arts photophotographes artistes. Nous sommes dans la réalité, nous sommes savants. Parce que nous sommes dans Kalebas, il y a des preneurs de son. Nous avons amplifié mon akatinaye. Abotisa kwa mpinisa eko elanga malamu. Siko nzete basi yango meziro ekoki ezobeta pe do re mi fa sol la. Nzoka do re mi fa sol la tango nde basi oya biso. Oh. Soko beti yango. Ocha do te chaka ka o. Re no mola re cha e. Osomo ni chaka ka i. Betata. O E I A O. Bare zo di vera wa. Exactly. Na rajo. Wana ne ya kipafika zozo ni sambaza Kongo. Matondo kote ni kufanya. Ne ya kipafika matondo kona bana. Matondo pe kona ya kipafika. Alingake teneko ezalele kwa basosozo. Matondo mengi ya kipafika bakute nane wa mafuta masoroli. Nesi koyo na kati ya masolo ya bango mibale nde ezalaki sikoyo ngai nauti mbanza Kongo nasi natongi ezosenga sikoyo mokonzi moko na kati ya bakonzi nyonso mibale bakita kasi yo bino ndenge ya mafuta bakwa boza kulutu bino nde bakolo mosala wana bokende kozwa bango bayokana po moko atika mokonzi epai ya moninga ndengengwa mafuta koyangola yaki pabika ete ingeka ngana si akoli yo nde elenge moto oza na mosala wana mpe mission wana oyo yakitankanga apesi bino mpona kokende kozongisa mbanza Kongo koconvaincre sekwatambutana Jean 3 Joao ya misato elongo na Panzo Nzemba de Petro 4 boyokana na bango osikoyo moko na bango lokola ezali eleko ya Panzo Nzemba yende akita na eteni wana yakipa vita akei asololi na bango mibale Panzo Nzemba de Petro 4 azalaki ndeko yakipa vita
tobenga na lopoto yango cousin. Yaki Pavita a convaincre sa Pantambutana, a convaincre ye sa Pantambutana andimi a kopesa bilembo ya bokonzi epai ya Panzo Vemba. Panzo Vemba eyokaki ye promope alobi malamu na kozela bokutani. Sango wane tamboli boka mobimba ete Yaki Pavita na badémarche na ye azosala ezali po a convaincre bango bayokana base réconcilier entre bango bongo batikela Panzo Vemba do Petero 4 bokonzi akende kovanda na mosiko na Mbanza Kongo. Mindele wana mibale koluka de kantaniseka ya kitingamu. Alors, Bernard de Gallon, voyez, écoutez Baron Baye, na Laurent de Lic, alors, ils sont qui botiki qui Pavita, asala makambo. C'est que au continent biso minere salini esili. Po molimo wana ki Pavita za na ngweza molimo bokoko na bango. Eta molimo ya bokonzi ya baindo. Alors to sala mbangu lokola mutaponani po akende koyangela ezali Don Petero. Yamine Panzo Vemba tokele bango tokele convaincre. Na elekwango Yaki Pavita tango bakutanaki na nengwa mafuta pona maewana Yaki Pavita azalaki deja na mokumba. Ndesiko Yaki Pavita akendeki retraite. Soto lui retraite za lopoto ake kobomba menili koloba siko tepai bakei losambo balekisela na makambo maso kuna. Soki basilisi mwana pe abotami Yaki Pavita boti en tant que reine na noblesse na biso na bokonzi na biso akovanda pe akozwa tango wana Yaki Pavita azozwa kuna nde mindele siko babandi campagne bake koconvaincre Panzo Vemba ete leki na yo wana ndeko na yo aza na milimo Satana makambo azosala eza oyo biso tolingi te ya mwana biso toyebi lisolo boye ndenge toza boye touti kosolola na pape. Alors pape alaki akopesa yo couronne po na ntango wana ezalaka nde nini bon eza kaka peti lelo po ekongani te bamilele ezokoba. Soki bokonzi na yo Vatican ndimi yango te okoyangela te. Meme ti lelo botuna Saddam Hussein akoyebisa bino, botuna Mzee Kabila akoyebisa bino. Komani natanga nanu kaka ta bango mibale parce que même Mobutu ntango excommunié ye tango mindele bakani Mobutu ti sukasuka babekisaki papa yao wala kondima bokonzi ya Mobutu bakwesa Mobutu tona tango wana siko bayebisi Panzo Vemba apona entre opasi bando ya mutema Panzo Vemba balobi na ye papa azotindela yo couronne. Soko lati couronne ya papa okokende lola. Soki oboyi yango tokomeli lisusu bato communauté na mboka na yo, tokosala lisusu messe te na mboka na yo. Siko na batango wana ezalaka soki kaka bakati bino communauté donc eza lokola selon makambo baekilikaki na mitu ya bayindo
eza lokola bakati bino relation na tata moke ingeta communion oyo kozomona lelo bokomi komela ngo wenze tina bibembe koke komela communion et puis mutu nyonso akokomelisa ne communion soki kala ezalaka boyembele basango babetamaka mpena mabe soki bato baye bakekoya kokoma boye communion d'ailleurs ntango ozokende yango nano mpona omela samedi fo leka na tumbela il faut tumbela masumu nyonso nzoka service ya renseignement okokomona elongi ya sango te abombami batie eloko mwa lidusu moke atie litoi ye na mwa kaji wana aza na fei na piki soki yo ye sango benisa ngai ngai kibanda komi kombo na yo abandi koyoka masumu na yo soki ayoki kaka naliaki biloko na ndako yo nasala ave maria joni na kaka wa biso misato kende kaka me ye azozela kaka yo nabomaki mutu nayibaki boye yo nayibaki yo nazalaka na balabala nini biso kobenga na milimo mabe na ndako ya bino na komini nini opesi badone nyonso kaka ya bino nani wana nde rapora okende kosala mpona epai ya commissaire ya la polisi bino mokola yenga bibudibudi ya bato bouti kolivre basekret ozomona ndenge bato bazokende komela communion batandami boye kosimba ye te atie maboko boye wana kiti motu na se bongo soki akomi epasango anda alomuni na lolemo yango nyonso kosimba yango te olobi kokosimbi yango ebongwani makila kosimba te ndalumuna kaka lolemo ye kama atieli yo wana boye ayebisa yo nzoto ya Vatican yo loba kondini bongo soki moto ameli communion ekila ta kala tutu bayino mozoba bayebisa okotafuna te bakotafuna te ndenge azongi na kidoso bongo moto soki ameli communion to ngumi ye likofi azongisa te otomela communion mais akonomela masanga na sima totango ozomona bango bazozoma to communion ezalaki extra okokosimbango te losango kaka moto akomeli bata lelo soki okende église catholique bata kaka sango na bato mwindu bamelisa communion sango mondele bokomona bato bakowela kaka kota sango mpo bazomona ndeti owana euti lona lipa musunya lipa botuna memba